Yanga mbote na libota ya bana Congo, wabino sentinelle ya RDC, molobeli ya mboka, la voix des sans voix, le prophète King M. Élysée, na pesi bino nyonso losako, na pesi bino nyonso mbote, na yeto solola na peuple congolais. Nazali sentinelle ya RDC, la voix des sans voix, le prophète King M. Élysée, Yambona Kota na Mozindo, ministre ya communication mouya ya lobby, semaine passée, M23 ezali mouvement terroriste congolais nyonso alandaki. Na conseil des ministres na Kinshasa vendredi, na vidéoconférence yena cité ya Oya Chilombo alobi tozali agressé na Rwanda pour la première fois bimisi na monoko na ye. Ba naïf ba sepeli. Tozali agressé na Rwanda. C'était le vendredi passé. Aujourd'hui nous sommes mardi. Mais le samedi, ba chef d'état-major ya ba pays de l'Afrique de l'Est bazalaki na Nairobi, oya biso pe chef d'état-major azalaki na Nairobi, Chilombo atindaki akende. Bakutani dimanche, oye lekaki na kolobate. Lundi, tomoni biso nyonso, Chilombo na Nairobi, au lieu de refuser de se rendre à Nairobi, Chilombo a accepté d'aller à Nairobi, il a signé accord na ba pays Afrique de l'Est. Très chers compatriotes, je suis dans ma chambre à coucher avec mon pyjama, Bolimbisanga. Namiki na pote za la normal, ba africain ba mona ngo soki mutati pyjama koleka na télé te akoleka. Chilombo oya lobaki na réunion à conseil des ministres que nous sommes agressés par le Rwanda. Rwanda linga boto la biso minéré na réunion conseil des ministres. Alinga boto la biso mabele. Chilombo arrive na Nairobi, c'est lundi, c'est-à-dire hier, aujourd'hui c'est mardi, à lobby et l'autre côté, comme un mouton, comme une brebis, bazo memaye na boucherie, Chilombo a signé accord. N'accord wana makambuni ni balobi, a solola na M23. Oyo gouvernement congolais lobaki ezali mouvement terroriste. N'accord wana balobi nini? Force ya ba état de l'Afrique de l'Est et ya na Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Mais dans mboka Congo, armée rwandaise, armée ougandaise et Botoli Bunaganda bazako se diriger, même au moment où je vous parle, Bazo Bunda. Chilombo a trahi la nation. C'est la haute trahison. Yango na yeko ibisa peuple congolais, c'est la haute trahison. Même Joseph Kabila a salaki babiloko yote. Bientôt bokoyoka Rwanda Air ezongi. Bientôt bokoyoka babandi ko exploiter ba kolta ba osala busoto na mboka na biso. Ezalakate. Akoye ko se rendre na mboko na Nairobi te. Mais okomona ba fanatique, okomona ba taliban et président Sezokosa a signé te, mais ba image ezali. Il a signé accord ba pays y a Afrique de l'Est, ba force armée na bango et il y a soi-disant sécurité non ba eko piller mboka. Congo c'est un grand pays. Congo ezana ba minéraux koko liesa mokili mobimba. Mais Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie, Kenya na accord y a signé. Qu'est-ce que Congo eko gagner l'autre côté? Tozana kat na SADC, RDC a bénéficié nini? Congo ezali en Afrique centrale. Toza na communauté ya ba pays ya Grand Lac. Congo e bénéficia nini? Lelo Chilombo a kotisi mboka. Na pays de l'Afrique de l'Est, c'est la balkanisation. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Kakesika or, coltan, cobalt ezali. Ba Congolais boleli, ba Congolais bobenginga bandeko na ngai. Bolobi mais oyo ezalaka te, même Joseph Kabila n'a pas fait ça.
Joseph Kabila ndimaka Rwandair na Congo te. Joseph Kabila ndimaki na 18 ans na ye ambassade ya Rwanda ezala na Congo te. Ba exploiter or na biso, coltan na biso na Rwanda te. Ba usine na raffinerie à boyaki yango. Mais regardez, avec les chécoulaires, lui qui n'a pas l'expérience, lui qui n'a pas, comment dirais-je, il n'est pas intelligent. Azo signé, signé ndenge tolobaka na lingala. Un peuple se libère. Tangu zifweni, du badia kukumbana, sayi inenea, tangu ekoki, bataliban, Mobutu aleka, Kasavubu aleka, Laurent Désiré Kabila aleka, Joseph Kabila tikala Tshilombo pouvoir. Il n'a pas la notion de redevabilité. Un usurpateur, il y a pouvoir, il y a peuple. Tshilombo, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. À ma qualité de la sentinelle de la RDC, de la voix des sans-voix, opération 0 Rwandais au continué. Opération 0 Ougandais et au continué. Peuple congolais, l'ennemi numéro 1 à Congo, actuellement, c'est Tshilombo. L'ennemi commun du peuple congolais, c'est Tshilombo. Il est venu pour vendre le pays, mais le pays est kokenda kate. L'escroc politique, l'idiot politique, les sapeurs-pompiers politiques, c'est Tshilombo. FARDC, police, peuple congolais n'a pas su mot d'ordre à ma qualité de la voix des sans-voix. Prophète King MB Élysée, sentinelle de la RDC, na telemi lokola Fumukimbangu, na telemi lokola Desmond Tutu en Afrique du Sud, na telemi lokola Martin Luther King aux États-Unis n'époque naye. FARDC bokanga Tshilombo. Bosala lokola basalaki na Mali, na Guinée. Bokanga Tshilombo. Ndenge basalaki na Burkina Faso, na Blaise Compaoré. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un traître national. Et qu'on s'appelle Mukolo Mususu, bomoni na rond-point victoire, embouteillage ou pas, Tshilombo a kiti, batu babeti maboko, alongoli bilamba tikalini, asumbi. Les baluba fanatiques, bakoloba, bon asalani na yoga iposa kosumba. Ba fanatique, bakoloba, asalani na yoga iposa kosumba. Akendaki Kasai, asumbaki na bilamba. Vous défendez un idiot. Vous êtes en train de soutenir Moto Azana Bongote. Oya sali ezali balkanisation. Peuple congolais. Je suis la sentinelle de la RDC. Monesco Azana 21 000 hommes na RDC. Maintenant 20 ans. Budget na bango chaque année c'est 1 milliard. Toleki lelo 20 milliards. Ba sécuriser STT. Ba koti na ndaku na yo. Ba yibi, ba bomi ya yo mwasi, ba viole bana musu ba kimi. Soko zalaki na basi misatu, nazo pesa exemple, basi musu ba kimi. Ba eko benga bino na chef du quartier, ba lobi non toye, kaka ba miyibe, ba violaki bino, ba bomaki bino, ba sécuriser bino. Est-ce que vous trouvez ça normal? Depuis la création de la planète Terre, même na système solaire, oyo Tshilombo sali ezalakate. Un vendredi, c'est-à-dire le vendredi passé, dans le conseil des ministres, alors nous sommes agressés par le Rwanda, Moboulou et ça na Est, en tout cas, Rwanda linga boto la biso, ba minéré, aboto la biso mabele. Kaka yo Tshilombo, okei lundi, ondimi Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, ba Rwandais, ba Ougandais, ba Zoyango. Na pesi mot d'ordre na population ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Soki bomoni bato ba violé, ba bomi, ba sangani na ba Kenye, ba yena ba Tanzanien. Cocktail Molotov, milangi boche ba pétrole na essence na bilamba boboa kaka na ba jeep na bango etumba moto. On répond la violence par la violence. Bo dérangeaki, bo tungisaki Monesco, bango ba kende. Toti kalata na Monesco, tokosila na bango après. Minduki oyo balobi na ba occidentaux na ba américains, ezo kende na
Ukraine yango wana ba occidentaux bazo tinda na ba Rwandais na ba Ougandais ba boma peuple. Chilombo, Joseph Kabila, pour le naza bref, au pouvoir, andimaka sololona opposition. Bokenda ki na ba accord ya Saint-Sylvestre, Sami Badibanga premier ministre. Accord ya OIA, bazu alataka linette ya noir premier ministre. Mais yo balobi bo solola. Pona makambo etali loi électorale oboyi. Baninga na yo bantu, baninga na yo banilotique. Peuple congolais toza na bitumba, guerre économique na guerre ethnique. Il s'est retrouvé seul bantu parmi les nilotiques. Basimbi ye lokola mwana muke na Uhuru Kenyatta un criminel azo memaye lokola mouton balingi baboma. À la tête du pays, nous avons un aventurier. Pouvoir et récréation. Chilombo, chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Tangouzi Foueni. Di Badia Kukumbana. Ça y inenea. Peuple congolais, bo lembate. Na Kinshasa, bo continue ko contrôler ba mituka. Rwandais bimisa ye, Ougandais bimisa ye. Memaye na mission onisienne, bazongise na mboka na ye. Toboyi ba Rwandais na mboka na biso. Toboyi ba Ougandais na mboka na biso. Tes deux partenaires privilégiés, tu trouves ça normal. Dieu a créé le monde visible et le monde invisible par la parole. Na kolemba kate. Na telemi lokola Fumukimbangu na tangu na ye. Na telemi lokola Desmond Tutu. A telemi la ki apartheid. A telemi lokola Martin Luther King. A telemi la ki racisme. Ngape na telemi. Je suis le soldat du peuple, défenseur et à liberté à peuple bantou, particulièrement à peuple congolais. La voix des sans-voix, la sentinelle de la RDC, le prophète King MB Élysée, peuple Téléma, opération 0 Rwandais Namboka, opération 0 Ougandais Namboka, opération Kondoko contre ma force négative, Zali Koyali à pays Afrique de l'Est. Opération Kondoko, Kino Yebi Kondoko. Na Rwanda babomi 300 Congolais. Bango balakisakate. Les cafards. Ba Inya Congo. Ba Inyenzi. Ba Ibimanuka. Babomi ba Congolais na Rwanda. Mais bino soki bosali opération, bolinko laksa na réseaux sociaux pourquoi? Chilombo ba yebisi 2000 Rwandais bazali non lo ya giseni balingi bakota akimi mbangu kosolola na ba agresseur ya mboka na biso. M23 n'existe plus depuis 2013. Qu'on ne vous trompe pas. Debout Congolais sauvons le Congo. Tangouzi Foueni. Du Badia Kukumbana. Sayi inenea. Tango ekoki. Na pesi mot d'ordre na la armée. Na police. Na peuple congolais. Ba force négative ezali koya ba kosibino pona ko protéger eza pona ko piller Congo. Ba ko piller minerai en mboka na biso. Rwanda n'a rien, Ouganda n'a rien, Tanzanie n'a rien, Kenya n'a rien. Ba ko piller mboka na biso tondi maté. Un peuple se libère. Debout Congolais sauvons le Congo. Un usurpateur y a pouvoir. C'est la Moukam et gagné qui l'élection avec le candidat commun, c'était Martin Fayulu. Et si quand Jean-Pierre Bemba Zali, Moïse Katumbi Azali, yo kouray ko gagné te. Ba pesi yo pouvoir na banilotique. Ba yo kanaki o pesa bango este o kokite. Ba changer technique. Ba ya ko sécuriser pour ba piller minerai en mboka. Ba ponika ka Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri. Nazana document ya ex-président Obama azolo bake Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema ezana ba minerai à valeur il y a plus de 25 000 milliards de dollars. Document ya Obama ezana ba minerai à valeur il y a plus de 25 000 milliards de dollars. Chilombo traître national. FARDC Bokanga Chilombo. Population Bokanga Chilombo. Police Bokanga Chilombo. Azwambano ya naye. Botike la ye espace te.
Si tu aimes le Congo, Ndekonanga, à toi public, au tchaka, ba vidéo nanga ite. Ça là le kola John Image, le King, merci John Image. Ça là le kola, Papi Gene. Zwa vidéo yo panza yango. Il a balkanisé notre pays. Mes frères kassaïens comme moi, Moujila Kassanga Mwachimbaou, ba naïf, ba fondamentaliste, ba taliban, vous continuez à soutenir Chilombo. Oh, ba soutenir Mobutu Bazawa Pilelo. Ba ba siliko soutenir oh Baba Kiungu Bazawa Pilelo. Ba soutenir Laurent Désiré Kabila Bazawa Pilelo. Bino ba kassaïen bo kimi Joseph Kabila Bokimi Mbangwe pa Chilombo, le traître national, le pays est balkanisé. Bato baso bomati lelo, baya ko sécuriser biso. Mais non, Chilombo a balkanisé le pays. Balobi na yo kanana M23. Balobi na ye. Bato wana ba ye bakozo ba minéraux mboka na biso, batinda kango na mboka na bango. Qu'est-ce que le Congo a à gagner dans cette communauté de l'Afrique de l'Est? Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, oeza mot d'ordre na population. Ozu molangi, oche pétrole, oche essence, oche lamba, cortège na bango ezo leka basoda ya Rwanda, ya Uganda, ya Kenya, ya Burundi, ya Tanzanie, boakela bango moto. Na bakana bango bocha moto. Un peuple se libère. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tanguzi Foueni. Di badia kukumbana. Sai inenea. Tango ekoki. Ngobila bokanga mwasi na ye aza Rwandaise. Fortuna Biselele mwasi na ye aza Rwandaise. Bokanga Denise Nyakero aza Rwandaise tuti. Oyo Chilomba boti na ebana mibale Gisèle Mpela. Akangi Gisèle Mpela na bana bwaki na poto wa bengani. Mais Rwandaise oyo Denise Nyakero. Elle a 3 enfants. Christina Nyakero, Sabrina Nyakero, Serena Nyakero, baza bana ya Chilombo te. Denise avec Chilombo baza na bana te. Ce sont les enfants botina ba Rwandais. Ministre ya défense Rwandais touti. Chef d'état-major en charge des opérations Obed Rwabasira Rwandais touti. Nous avons 29 généraux Rwandais touti. Azoko wakolongola bango te alaksi bino 4 colonels à longol na armée. L'ennemi commun à peuple congolais. L'ennemi commun à peuple congolais. L'ennemi commun à peuple congolais. C'est Félix Antoine Chilo Mboa. Kombo na ye komi Chilo Mboa. Bo kangaye. Azwa mbano na ye. Bo ebi traître ya mbano ezalaka ndenge nini. Denise Bo kangaye. C'est une Rwandaise touti. Aza mushite. Bo kanga Denise Nyakero. Moi si Angobila Rwandaise bo kangaye. Moi si a Fortuna Biselele Rwandaise bo kangaye. Soki Chilombo zongi si Rwandais Congolais moko matate. Ba compagnie ya ba Rwandais na Goma, na Lubumbashi, na Kinshasa bocha yango moto. Tolingi lisusu Rwandais na mboka na bisote. Bokangi ba civil bozongi si bango na mbopesi bango na Monesco azongi sa bango na mboka na bango. Relation RDC Rwanda Burundi abo pia to boy yango o accord a signé ye na ba conseiller na ye na mama na ye na bandeko na ye na parti politique IDPS. Ça n'engage pas le peuple congolais, ça n'engage pas la République. Chilombo olekisi obomisa Etienne Tshisekedi, obomisa mama na mama na yo obomisa Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a kufa na poison te. Etienne Tshisekedi a kufa na Chibaou. L'ambassadeur Mogalo azalaki chef à maison civile. Elle sortait avec ta maman Marthe. Mogalo abaneko bimana maman na yo komone Marthe. Peuple congolais, vous savez pourquoi balongoli ce monsieur Jean-Marc Abundi na IDPS? Jean-Marc Abundi, elle sortait avec la maman de Chilombo. Une femme qui ne se respecte pas à son âge. Jean-Marc Abundi a coutié, na petu azalaki chef ya garde. Na résidence ya Etienne Tshisekedi.
babengake amiral. Boyebi amiral na Europe, boyebi partout, na combat ba ayebani. Chims. Bavandi na canapé bazo seka. Jean-Marc Kabunda bimisi a benganie. Jean-Marc Kabunda bimi a moni cortège ya Marthe a toboli bapine. Bino ba militaire IDPS bolobi a manka ki mama ya Chilombo. Mais non. Jean-Marc Kabundi couchait avec la mère de Chilombo. Amiral Chims couchait avec la mère de Chilombo. Babengana comme garde. Une femme qui ne se respecte pas. Oyo lelo ye. Kolobanangai, obenginga. Kolobagana Chilombo te. Bofinga Mobutu combien des années? Bofinga Laurent Désiré Kabila. Bofinga Etienne Tshisekedi. Moi, plutôt Joseph Kabila. Moi je n'insulte pas. Je dis ce qui est vrai. La mère de Chilombo c'est une femme angolaise de Malange, de père et de mère. Elle ne se respecte pas. La mère de Chilombo Banoro Bimana Mugalo. Chika Yebi Ndekoya Etienne Tshisekedi. Oya Zagi na Kitam na Monga Fula Kufa. Elle supportait ça. Pour battre son pouvoir, il fallait sacrifier ton père avec ta mère pour sacrifier Etienne Tshisekedi. Et ceux qui ont été comme Bimana Jean-Marc Kabundi, ta mère, fait Chilombo. Et ceux qui ont été comme Bimana, ce petit amiral Chims. Pourtant, Chims, ça là qui n'a Daniela. Voilà une famille maudite. Et to comme ko bimisa babiloko bino bosala. Ozo que ne ko signé parlement yebité. Ozo te ka Congo parlement yebité. Yo benganga lisusu le baka trakol makaba Chilombo. Na lobi yo mutu esala kate. Chilombo IDPS bo finga Mobutu. Nana pekse ki bino. Chilombo IDPS bo finga Laurent Désiré Kabila. Bo finga Joseph Kabila. Le lobo comme il a parti au pouvoir IDPS azolo bate silence radio. Opération 0 Rwandais. Opération 0 Ougandais. Ça continue. Bokanga bango bo pesa bango na Monesco bazonga. FARDC. Population. Mot d'ordre na pesi. Bokanga Chilombo. Bokanga Denise. Bozongi saye. Quant aux musiciens, il y a Wenge. Mbano na bino ezali. Mbano na bino ezali. Chilombo, c'est un traître national. Il a vendu le pays. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tangu Zifoueni. Diba Kukumbana. Sayi inenea. M23 c'est sila yom to zongi sayango. Ok ko signé ba corps pona ko teka mboka. Bandeko manye malongonya. Bandeko ya Ituri, no Kivu Sidi Kivu Longonya. Ba cocktail Molotov. Ba ye baza ba force négative. Bo benga na bango ba ye ko piller mboka, ba ye ko balkaniser mboka. Wabino sentinelle ya RDC. Molobeli ya mboka. Prophète King MB Élysée. Merci.